libota ya Konda. Konda toujours en avant. Quand on a continué à monter, bongi boyende. Donc par rapport aux sièges des agents, bongi c'est plus. C'est bon quand même pour la pompe la libota Konda. Grand de notre joie, comme on a la souka tournée pastorale, ton côté tellement à l'aise, pour se dire harmonie totale et monane. Parce que quand il y a l'harmonie et la présence de Dieu est toujours manifeste. Quand même, sa journée en vous là, vous manifestez quand même Baïké, ça fait quand même du bien pour la monade Ngomba ya Konda. On peut dire que troisième place à siège. Bandaki Talangai, Bakouyas, Awa. Après qu'il y ait la quatrième siège, quatrième place, Bujara. On ne peut pas sous-estimer troisième place. Naboba peut se rabisser pour 2 jours, pour 3 jours. On serait toujours de cœur avec on a toujours été reconnaissant la Biscanioso. Baloger un jour, ça fait quand même du bien et on nous est toujours reconnaissant. Ahmed Bota, dès que vous progressez, dès que vous améliorez, j'espère que l'amitié m'a fait amélioration. Vous savez, joie, ma cache de Zanango, bandajo, yakoyaka, yakota, climat, nature, et Zanabiso d'accord. Mais quand on est le journal, moi, je me quand ça peut que condamner mon lungue, Yakawana, Tosuka, Toya, Lelo, Nkolo, Asia Kitsi, ventilateur, naïe. On est ventilateur en Wazarana Maï. Après ce, il pêche na maï, il pêche la fraîcheur. Mais on est pensant la fraîcheur, moko, et je pense que c'est un peu mon thème. Moi, quand tu es là, on est dans la joie. Mais il y a une seule chose, qu'on diminue le volume, il y a ma solo. Qu'on diminue le volume parce que, en tout cas, on doit tout le monde remercier nos voisins. Ils sont gentils. Surtout les voisins à Konda. Tant que on a le mot, tout ce qui est à balabala, tala makelele. Mais nos voisins, ils tirent du son à makelele wana. Comme on est au sol à canal, on a toujours respecté place, on a le bagté. Au niveau sambela kota na ndako na chambre kanga porte sambela na kati na motema celui qui est dans le lieu secret yende bozo s'adresser na ye directement et ye wanande ako akodeyo ako agréer ndako yamba le sambo na yo mais le sambo buta sambela ka ba voisin bazoka ezo sala moins na valeur nango mais le sambo buta sambela ka la véritable prière, c'est lui qui médite du fond de son cœur. Même quartier, maintenant, on n'a même plus le temps à côté à quartier. On a le temps maintenant, enseignement, du solo, il y a 4 nandago, kebi majibandate. Il se peut que voisin cause une hypertension, tant que lui est mal à ma casse, la bas, les autres, tout cas à ma casse. Il se peut que les voisins peuvent étudier, revoir la matière, lobby va à l'école, va réussir facilement. Mais moi, il va t'engager à la tête, tout détruire l'intelligence na bango. Il nous faut maintenant prier dans tout silence, comme l'église à Baninga na biso qu'on a prié l'église à Libosoana. Basambelaka, et sous Karakuna Makelele, l'église wana auto yebi à l'écolo à Libosoana. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que les autorités avaient besoin. Bon, il semble là, bon, ici, ndako na bino botongi, bokangi ndenge bosale boye. Au moins tant que mandia kana ba fenêtre za kindenge wana tumebo améliorer. Tina za ina musika na bien bon. Façade ya liboso comme kitoko bona ba classement botier c'est quand même bien. Donc on va sala to kangi ni fenêtre ni porte. Ni mutaole kana balabala ayo kama kelele te
Voilà ce que nous devons maintenant faire pour éviter tapage d'urne. Moi, le bayaga qui banda tout réel, ce bando ya ka yoki ba église ndenge zonga mais quand total l'église on a 10 personnes. Kaka baba fait zonga na makasha. Mais liloba bato ndanaka. C'est vrai que tu as yemba poto quand c'est le kito mais trop troublé ma voisin. Et je serai toujours là pour remercier nos voisins. Ils ont toujours beaucoup aimé l'église Iloba. Ils ont beaucoup supporté l'église Iloba. Moi, tapage, nous allons dire. À mon avis, nous allons même la chasse. L'État, la police, on a vécu ça. Les tapage d'urne. Son yabino bien réglé et ceux qui ont porte bien fermée, même au fond de l'or sont annoncés. Comme ma belle, tant que semble à la qui t'en zamba c'est là, nous troubler ma voisin. Et tout s'attend loyal à l'État. Il ne veut pas du bruit. Donc dans tous les pays, surtout dans l'Europe, vous salez tapage, baye bakangi. Tous les églises, tu as une église, un siège à Anderlecht. Mais tant que l'église, monsieur, ça va kenda pour ça, va veiller tapage, bruit, l'État côté qui a kangé l'église, tout a kangé nios. Et récemment, baye bakil, le ça la tapage, c'est bon, tout ce que car le semble à l'immeuble one. Mais toutes les églises, n'a beau bauta que ça, bango balinga kaba bruit. Moi, tout temps, combo zate, na tongo baye bakangi. C'est vrai. On peut reconnaître que tout ça là tapage dur. Alors tapage dur pour le moment est prendre fin. Tout semble à qui. Et maintenant nous allons basali ba mote ba bane nyameni bota bandimi bangangi amen nzamba yokite non nzamba tawndimi amen ayoki na ikaka. To kanya bo cri marqué bo crier moi makashi. Mais surtout bi amen badnus mandimi kaka. Tu peux pas être église ya baninga na msiba bandaki marqué bazana makamu na bango. Balu bakani. Jamais banganga baluba mokonzi azala nabil bango pe azala pe na c'est lokuta est-ce que c'est yoki ndenge banganga mokonzi azala nabino na fier nyos mokonzi azala nabino na fierté nyos bandimi pe bangangi azala pe na yo. Bon, voilà moi d'espérance aux alango. Bisoza on y a banamikete, on a temps à banamikete, maintenant tous on a temps à banamikolo, ressemble à banamiko. On était à un moment où nous devons nous faire voir, bien sûr, mais Dieu a fait son travail. Il nous a accordé cette grande communauté que nous avons. Et cette grande communauté qui continue à s'étendre de ça et là. Et je l'aime beaucoup pour nous tambola. Je l'aime beaucoup pour nous benga na ba ville, ba mboka ndenge na ndenge. Tala que même que basali au bazan Amérique, ba solul na ba juif, mo ba juif ba bi est-ce que prophète akoya kateto memene Israël, toza déjà na place basali ba rozal. Donc ba juif. Mais bah s'intéresser bah bilo sambo on dirait pas Isaac pas ndeko na biso alors moto wana za ndeko na biso donc il doit obligatoirement partir en Israël donc ce tolinga ba voyage car c'est toqué déjà mais le tolinga na biso ba voyage était on a un peu une hésitation on hésite parce que quand on à peu près au moins quand tambola comme ko se présente ndeko na bino ko kende mboka ya bazamba au mona ba forêt those are more pepe, more fresh. On to zaki na makwa place wana to leka kana makwa moi impossible. Mais tout outil makwa place ba mbeli biso climat moko apaisé, un climat très calme et doux. Mon pepe moko fresh je ou ta quelque part zo ndori ko leka même na climat yanda. On a dit mais notre Dieu nous aime parce que toyaka makwa donc moto ezakawana. Moto ezakawana meturo yo place yo sokei to yeme ma wana konda soleil chaleur ya makase zate
J'aime bien ce climat. C'est vrai que bilo mi balé ndeko na bina boya kamingi moto ya makasi na poussière. Mais bilo ko nyonso na ezali sute. Toza na calme. Nkola roger pe mabele nyonso poussière moi ebimeza te. Ah, c'est une belle journée. Donc kolo alingi bino makasi. Donc mona ikele to ya kana konda ko place en bolunge zalaka. Ça fait quand même du bien pour vous rencontrer. Vous y campiko, bolanda iloba, tango bolanda iloba ko sala précité, ko luka pe matérialité. Moto assemble nzambe mbongo mimbongo na ngezo bonga tozo assemble nzambe e ko luka mimbongo. Nkolo libala nanga ozo assemble ndambu. Oyebi valeur et le sambo na été. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, ça viendra, garde l'espoir. Motozo sample le mozo na espoir, t'as passé l'équipe. Ou comment lobby passer l'équipe. Aucune des semaines prochaines, nous n'avons pas passé l'équipe. Vous ne connaissez même pas celui que vous êtes en train de glorifier. Quand vous êtes en train de glorifier Dieu, Zala na patience. Nkolo ayebi passion ezana mukolo yakaki. Ayebi ton na seconde na jour ekolongwa. Alino ko presse yete ko pesa nzambe na ordre te. Kenzambe si ça passe nanga uzo pesa nzambe ordre, uzo zanga respect. Tika ye moko salwe kaniye. Tikile ye mikomba nenyo. Ya memakatu. So zo commande yete asepela kana muto azana ko pesa ye ordre te. Yango ko le l'église on ko la sabinote façon ya ressemble rien que bolingana aimez-vous les uns les autres et notre Dieu vous viendra en aide. Donc quand même hein. Merci pour la patience. C'est vrai que tant que il a noté badwandoza la est-ce que prophète oya ke pana bisime bi pa pe musu na kete. Est-ce que ya erne ni bandoza la tia oya ni umeli hein. Bozala ka prophète bozela ka encore. Osoboze la prophète za moto mais soboze la nzam na bomo réunion se yako yaka yemuka ebaka temps kolo asunga bino apesa bino bomoko c'est vrai tant il obelonga kia na bata quartier na mona na molimo bazuya kama prophète olingi biso te quartier na biso ngenga ko na église yo mais ko kitio tikindege nini kola bino tozonga tala to moni quand même hein lingomba konda ezokende bien. Ils ont très bien. Donc sur ce colo abattre la ramoko na moko za frères za ba sœurs malgré moi chômage. Mais chômage peut me tout na bien ko sur ça peut encore. Esprit de créativité beaucoup créer. Malgré mon il faut ya biso na africain tobo ya agriculture. Mais maintenant monsieur David, on a terrain moi terrain zali ya kolona. On a terrain moi au monsieur za même à l'écart. Musali zate zela kiti ya bureau te yo ngizo zala ba kiti tourna na bureau mais ba blanc ba lonaka yo mona banda bati oyo ba chana ba champ place au bati vide zate mais chez nous on a un peu l'esprit moi fainéantisme to luka musala mais misala awa basipajine za mingite to na bijine disi na braza c'est différent en Angola. Ukuta na ngola quartier eza na hygiène quartier musuku eza na hygiène et peut-être to kutina décembre j'étais toujours été étonné sur na Angola au senti batu bakena ba milongo bakozwa gratification est-ce qu'il y a une gratification ça batu ko condamné ba conjeter vie climat vie conjoncture ba bunda muke litata ba consoler système te ba che ba hygiène pas ba industrie pas ndebo mona ke makamyo so bakolanda po baluka kokoto na fonction publique soit na ba hygiène to tiana lusambo ko un jour ba ko ba établir ba hygiène dans chaque pays dans chaque quartier amen c'est vrai que bazo se multiplier makasi surtout en Afrique centrale on a cette demande que Dieu avait donnée la bénédiction que Dieu avait donnée soyez féconds multipliez-vous. Mais étant donné que ce qui un jour, vous m'appelez, on a bien au congé, à voyer le sabbat, so bo balani bo sali 10 ans, bana bayana nute. Mabe,
Donc, vous balani, mais vous êtes là, 10 ans après, vous portez les mois, vous avez moto mi balé. Congolais, il y a combien? Bon, on a 5, on a besoin de 10. Bon, on a 10, on a besoin de 15. Nous voilà Jacob. Bon, on a 15, on a besoin de 20. Bon, la qui m'a dit 130. Mais 130 ban, vie à mouton, et c'est ça, bonheur. Alors, quand on a même 60 ban, mais tout passe. 60 ban, mais tout passe. Ata bo bazana bana 3. Ukuta bana moko aza mutu passe. De baza moi bien bazo apaiser na motema même moko ayo kakate. Jacques bimate papa yo etalio. Naza sous la loi te. Bu abimi. Akoyoka kuna bakangi Jean. Mwana ona yo kakate. Ata mutalubi na kiparasumo na neta longole na motema. Metango ayoka bakangi basimbi. Aola la pongi soute Jean zo troublé mutunanga. Ba maman pe Marie ko bimate. Maman, vous êtes contre succès. Tikanga na sala vie, mais quelle vie? Vie à désobéissance, bénédiction que vous allez. Amelibota. Niveau au se plaka na position za nango lelo. Onga bana bazo yakate bakoya. Atape baïté, bo baboti yango ebele, bangwani bana bakoba sala ba problème surtout na ngam, bangwani bakomi bakuluna ba insaisissable, incontrôlable. Alors il comme pesa ba parents pongi ezate. Même dans la bana, ceux qui ata moi non linga kele suta sala ba aventure ebele, mukola ko bela, oza lésité. Obinzambe nanga, bigisa mwana wana marigaza mutuma kashi, mais ça vous préoccupe. Amen. Bana msuba banda mutuma kashi banda na yamba batu na katorian mwana boy prophet mwana mutuma kashi na tuna mwana bona meshaka mutuma kashi prophet na yabite mutuma kashi utwa za gra bona ba ban boy anja bo mutuma kashi ba para ba ono batolemba na ye me papa mama mwana za na tai boy bolemba na ye bo siko tango ko amukolo siko ndani yako pia ye conseil. Heureusement que le bazo tchabana nanzela, botala na lo baba jeune baza mingi, baza pe mo obéissant, baza na kimia na banda na ba parents, bana pe jeunesse montante ba 100%, kala tozaka na ba 100% ya ba paquet ko la ndenga da telemi bo. Baza ka ba géant. Menzan ba mona ki po banoli ya ba fufu ya mnene mnene. Yango na kola jitour a changé. Bana bakomi kaka moi ba jeunesse montante mais bazo sepela na nzam na bango. Alors ba ya relengwana ba kozala na éducation ya malamu. Na ko sepela sape ba para morgue ba dérapage ezanga kate. Ata mwandambo ba zanga kusala moi ba likakata na ba parente. Mais la majorité éducation ya bana ba olanda loba ezali malamu. Ezali kuta éducation est juste à la plus mieux que beau batikali na l'église libanda. Merci jeunesse montante na bazekana ba 100%. Vous faites quand même la valeur et la grandeur de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la rabine tout le temps. Même à l'école, même au Wapekolo accompagner bino. Maman, papa yawe asa ila bino. Asunga bino le boko na yawe tam ebati la motonio. Tosenge pana tata. Zamba bongo itatam sasa ndo la pena se maton pen kumpenke mboka na bule na bolingo no munene pena boboto na ya unzamba na mosha pona tamsa ba pona nayo pesa kimia na kata boda ndongo ya msanto shaili amoko na moko webi pasi ya libota bitungishinyos na bongo yeba na yunde moyebi onde mo pesa kimia kata mabota binana longa pona longisha ba pona na tata limisha moko na moto za se batama sum tata totali mabunga moko hotel mali sumukete walibule bulisa libota na bonge bine boanya na zarakati na libota basango la mukile tuswa mai royebisa mulongo te ya wasko sala mai kat na bapona na ye ngo mipe maone kamba moko na moko tirete bolingo tata mwana mo senti kana likolo kana pe kat na bongo sai la bonsunga mo pesa kimia na kata bapona mnongo ya msanto sala mokano tata te kokshama na kat na libota na komre Christ na Nazareth na ngwa mo senti libela kino komona seko amen. Boto na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Merci.